Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Batuming baebi mundori mutalolendo. Mais mundori se biso to lela mingi parce que to travail n'est pas na likoko. Ligue congolaise de lutte contre la corruption. Mundori a la tseki biso ba facette moko autre que batu bayebela ye. Donc azako jouer ko incarner ba rôle nyonso. Mundori azalaki discipliné na scène. Mundori était un grand, mais pendant que bo travailler azako yoka au metteur en scène na lingi. Donc le Congo a perdu un grand comédien. Mutumoko aza humble makasi. Ala mutumoko soki musala ezali ba bengiye ayaka d'abord attend. Ata soko ebisete ozwa nini te ayaka nanu ayebake nini eza place wana. Mundu aza mutumoko oyo azalaka soko vanina eboye aza toujours mutumoko aza joyeux. Asekisaka ne bino ba blague. Donc kokende na esa mwa pasi. De grand baoba to ebide to zo so mutabongo bazaki mi balé na balé mondial bakenda donc na ebite ngala mika ngona répétition mais esimba kate Michel Mayabou émission ya kitoko culturelle, politique, religieuse depuis le premier moment que c'est le champ. Ah. Et avec le champ, il est pas bien à charger avec les autres. Tu veux? Corbillard et artiste na biso mundweri yango yo. Cher internaute na sir bino mo bozomona. Maleme. Ko yango yo. Oh baza ba comédien ya Lisboy Fondation, Lis Boy original ya Papa Mundweri. Ba actrice na ena ba sœur na ye bango bazolela. Vraiment mawa mingi atike groupe na ye. Zonisa maboko boy, zonisa maboko, zonisa maboko. Zonisa maboko. Oza pe Nikolo. Quitte sa caméra. Quitte sa caméra, quitte sa caméra. Ah, on va faire ça, filmer sa caméra.
Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Mais pour ngai siko selon nga na ngai ba kunda vie na kati aéroport. Oui ba kunda mozole sala na kati aéroport njilenge sala na bien. Mais le retour longi en monter prochaine occasion comme ça. Merci pour mana bana tout ya mikili bana Canada ba mère na biso Château Rouge ba mère na biso Belgique tout na pesa. Maman ya kulikitisa na mona ko même na ba tournage ba ko benga yo donc oza maman moko malamu siko conseil ni européen to musuna ba maman oyo balinga neti na uti na komini uti na groupe ya tena uti ngana yite ko za ba biloko na ka tala bola mo papa mo yeri yango yo mo ko bien mo siko conseil ni européen c'est la humble le kinyeso ngale lona ki humble na ngai na lata yo moko latisanga oyo mwana buibuyi balatisanga ya poto kutu batindela kanga ndenge nyonso omega ye wana mama tala super wax misato Virginie balatisaka basila nyonso so uti voyage tala mo eloko peshanga tala ngai na komo lata na bana na ngai na bino bana na ngabo komo lata ngai lelo ngai to biso to komo lemba te to lembi bino nde boko soutenaka biso boyi nde lelo na yete oya mama so na lobi na kam fude danga boyi mbangu mama na sana ngote zwa kako tout ça parce que nini na sana bana na nga bien na solo kana bango bien yango na bolingo yala na bana bolingo ko mimona ke yondo lekite biso nje tozo yekola ti lelo to yekola ka soko omoni ke shakwa oyebisi mama tala isiko yo ifalo sala bo na kozwango en considération na koloba mwana nanga sika moni ke siko na babisi tikana bongisa ezate ba yebiso mama tala lo ngana yeba nyoso ngana nazali non. Merci beaucoup maman Chako otala kutu maman Chako alobi nga tabana nga bayebisi nga na okela bango pourquoi pas yo vraiment tozana ezali komikitisa po bible écoute ezobisa biso po tozala na ezali komikitisa tala lelo yo bola mo papa Mundweri ezoloba kaka se koloba vraiment fo tozana ezali komikitisa lokwa ba maître Thierry Kabunda mwana mobali azaka na ezali komikitisa o asilika kate vraiment tozokoba kaka toujours c'est na kokoba. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Internautes, toza déjà en Afrique, toye déjà na ebembe ya papa Mundweri. Toza pena papa na biso papa Makala. Vraiment papa Makala pe ko ebisa biso ba bon souvenir. Po to lo bagali kamba ba bon souvenir nini ya malamu oye azalaki nango na papa Mundweri. Bonjour papa Makala. Ouais, bonjour. Papa Makala tomoni ope en Afrique tozalaki no banana morgue. Ba souvenir nini ya malamu oyo ozalaki nango na président Mundweri. Bon, Mundweri bisonde bato suka to monier. Bisonde bato suka to sali film na ye. Film suka to sali état de droit. Oyo sangisi 130 comédiens congolais na équipe ya ba professionnel audiovisuel. To sali film état de droit na ye.
Kasi na film ngonde o ya état de droit nde tozoyoka ke il paraît que quoi ki na film wana ba pesa ki soki loko nini yango mabe amela ki yango wana bazui ba abandona ki ba biloko moko bongo ba polémique ndenge zalaka. Heureusement lobby polémique nde zalaka. Vous savez ce film là c'est pour la première fois ezam nzonzingi teza biloko totinda kate bande kwa poto botala te. Wana eza cinéma pour nous valoriser ba capacité. Vous savez tango ba mindele basala ka film bazui rambo akeko boma mboka mobimbezaka innocente. Basala ka pona relaxa que un américain capable ya ko boma batebele. C'est ainsi que nous les artistes congolais nous avons pris conscience que nous pouvons aussi défendre notre pays à travers les images, à travers les films. Yango to sala ke lokwana pona ko fustiger ba comportement irresponsable. Et puis, côté les mélabanti valeurs, le chef de l'État dans le discours né à téléméla qui tribalisme, corruption, impunité. C'est ainsi que biso tout ça qui filme wana. Donc enda qui nango na casting. Munderi na casting a joué qui rôle moko majeur, rôle opposant. Et à répéter qui normal jour à tournage. Munderi a ce qui s'est biso na tournage na dimension sanate. Nous avons les à côté. En tout cas, Trace malade, vous allez voir le film même ce soir, Barotia Bestré. Tant que tourner naïe, to comme la deuxième séquence courait Katane. Ndé totika qui pour continuer le lendemain. Le lendemain to benga na 7h30 babé pika qui crise na 3h nanda kunaye. Muto bazonga ki na métro moi na njil. Bakenda ki na ye, tant ba comme na victoire, alobi ke ba umela ki na réabis. Aningaka moto te mamataki moto tant ba comme na victoire. A mon agondira ngega ningana ye azongisi petit naoki moi vertige tangu ba komi na Sainte-Thérèse si Munderi était malade muto akendaki na ngega accompagner tina ndako donc tellement azalaki na normal petit lobby a komi pe na ndako sa femme amoni normal azongi na ndako akoti donc bateau bazolo bakakwaki na tournage c'est faux et puis nous les tournages moko ba maternité s'il vous plaît c'est un tournage semi na professionnel. Vraiment. Parce que na réalisation il y a André Diambukumbazi, des grands réalisateurs qui on appelle Toza na jeune cinéaste Etienne Kiangout, aza parmi les cinéastes qui n'école na Bénin na université, il y a cinéma na Bénin. Alors na norme na biso moi ngam nazaki metteur en scène, le rôle professionnel, na rôle Munderi azaki nango, soko azaki malade nga perdre même na masque. Or jamais on pouvait accepter que quelqu'un qui est malade aya kosala rôle moko ya majeur lokola wana mais en tout cas azalaki ne loko moko to biso monaki donc eza mokano na nzambe perdre un grand comédien par rapport à la question na yo batu mingi ba Munderi mutalolendo mais Munderi so biso to lela mingi parce que to travail n'est pas na likoko li congolaise de lutte contre la corruption Munderi a l'accès biso ba facette moko autre que batu ba yebelaye. Donc Azako jouer ko incarner Barol Nyoso. Munderi azalaki discipliné na scène. Munderi était un grand, mais pendant que vous travaillez, Azako yoka au metteur en scène à Lingi. Donc le Congo a perdu un grand comédien et bande koto recommander bino film wana. État de droit et vous allez comprendre que na Congo awa, ceux qui ba fingi Congo, on n'a pas besoin de politiciens baloba. Nous les comédiens, on peut répondre à travers les images. Merci beaucoup Papa Makala, bino bato mitia mabe, bino bato bolinga koloba. Boyoki Papa Makala éclaircir bino vraiment. Question nga souke za Papa Makala, nga na yebi oza papa mo humble, oyambaka batu, oza social. Nazolo bela pona bato ya likambo kibongai, hein? Par exemple na tournage bokutani soko yebi muninga te. Wana uti wapi na yebi ete. Hein, bato likambo bongai wana po bolamu Papa Munderi vraiment elobami. Bato baleli Papa Munderi. Bazolo baka mingi bolamu na esiko bino bato mitema mabe obino botikali yango question ngezali opesa conseil ni na bato wana oh mais maman omoni même à équipe de football les na ba catégorie hein les na ba catégorie au monde na ba le football les na ba catégorie hein oyebi ke moto abeta na 20 mai il faut luka ke na coupe d'Afrique oyebi ke moto abeta na coupe d'Afrique faut ke na coupe du monde. Moussa na biso bongai oza koloba wana bato bamisala ka bongai epai ya ba fanatique mais moussa wana ndenge to sala ki yango eloko liboso
tosalaki na bakombo te parce que moto akozala na kombo mayebi te tosalaki yaka kota meka kokatikala okoki te totie mopanzi omoni makambo ya mosala oyo bakosaka epa bato bayebi te. Mais imaginez-vous que André Diambo-Kumbazi, metteur en scène afandi, le jeune Etienne Kiangoudi, cinéaste afandi, Monga Egboko, metteur en scène afandi, Vieux Kwedi Maimputu, directeur artistique afandi, okosa obandana okosa na jeu d'acteur na profil to na nini biso azalaki makambo ya profil oyo akoki te et puis de deux équipe na ndenge ezalaki mama na film wana moto kozala no Messi oza na yo Messi mais mokolo bakozwa Messi so bazoluka gardien bakamati Messi batieke o Messi olokolo oza Messi kamata okoma gardien équipe poli parce que tika toloba na film wana tosangisi ba génération nyonso ya théâtre tobenga ngo théâtre mais to na cinéma na bato ya théâtre national Vieux Kofi Azali Nekola groupe Salongo tozali na Vieux Kwedi les seuls chevaliers na Moussa na biso aza chevalier azali mama linga azali Nekol ya Nzoyi tozana ntsakala mama pembele mama boka na bana bazali Nekol ya minzoto wela ye moko mundere azali babilolo bazali bango nyonso baze manasio ya groupe minzoto wela na banzoto zekoti ici même na ekola batumao do wana baza na spectacle chanté bakoti na kati et puis de banzonzing ba jeune nyonso bazali donc bilongo nyonso boyebi na théâtre ba na filmer et Nicolas que c'est un film oyo papa si mutu moko te infra les comédiens ont pris conscience que l'œuvre est loba donc c'est pour dire que bongai wana basale la kangwe pa bato bayebi te alors et musala biso tozo sala to mona giango pe mutu mususu aye olia ya ko répéter azomona lokola ngai mais tant koti na scène ye moko comprendre que esengela kina yekola donc bongai basalaka na niveau film na bongai ezalaki te bato nyonso ba travailler parce qu'ils ont répété. Il y a des gens qui ne répètent pas mais tozo mona Kwedi Maimputu azokota na scène ceux qui peuvent compléter bien moi loko bo compléter asali yango humblement mutu lokola mundweri oyo na rôle wana bato bazaki na répétition a tellement répété ngo plusieurs fois pour na satisfaire biso équipe technique et ndenga sela ngona ba image sur botali yango nzoto eza mabele donc bongai wana pour te dire que eza na tinate na bongai to bakisa koyeba et puis mundweri azaki na humilité moko ko sakana te de humilité mundweri azana ngo soto zana ngo mundweri be ko sa différence entre personne et personnage soki azali personnage à ko rendre rôle normal mais soki aza personne quelle humilité alors soki mutu lokola Kwedi le chevalier aza ko répéter mais yende mutu azana médaille ya munene na mboka na biso nena ko sala ki bongai donc bongai wana to sala na ba public soko aza liboso ba fana ngai metango fandi liboso ba connaisseur to mona ngengo meka bo moni benda mutu akatani kuna zali kamba profil donc ngai te mais bon dans la film bo mona makamna lo be solo to la ndaka munderi to le na kimia bembeneza na kimia merci beaucoup biso ozana kibongai bagisa pe koyeba merci beaucoup en tout cas tozwi ta ya koleka na place de victoire te po tokuti nanu basali eloko te na place de la victoire yango toyemba la moko awa na fikine ba président bana changu balobaki bonjour maman tomoni yo pe awa na fikine tozalaki no bana na morgue oyo yaki kolela papa Mundweri vraiment relation nini ya malamu oyo ozalaki nango na papa Mundweri? Bon, premièrement Mundweri aza ndeko Mundweri aza mutu oyo na vandine mingi na constater aza mutu moko aza humble makasi aza mutu moko soki musala ezalaki babengi ye ayaka d'abord ata soko yebisi te ozwa nini te ayaka nanu ayebake nini eza place wana Mundweri aza mutu moko oyo azalaka soko ovandi na ye boye aza toujours mutu moko aza joyeux asekisaka ne bino bablague donc kokende na ye esa mwa mpasi mingi vraiment kaka ndenge tozo tuta tolo na likambo ya bongai balobi soko oza na bongai mwa mingi bakisa koyeba papa Mundweri azalaki humble
siko tokolobela bato ya Kibongai wana nini? Bon, pendant bato ya Kibongai, moi je pense que musala nyonso ndenge ezaka boye ezana bato bayina ba ipete. Tango bi musala na yo, je ne vois pas pourquoi osa Kibongai. Kibongai a bien zata musala ke tango ya musala ezali yeba kera sala musala ndenge sengeli pour epesa résultat au public ezozela. Mais Kibongai ki hotel mitango suso monike ndenge soya kunale obudeka ozo yo budeye après ce mot de té pour tant public tellement to pe soko bandi embote abude abandi no kotalo na seti wana za bato ba ebité bato bazangi respect moki ne za boye na musala to na mikolo baza baleki bazali ya te parce que lelo ozala ma fanatique mo boye moi no moki bato zola ndo na sima okasa ko liki bato nyoso wana na banza ke ba jeune basabilo wa ndenge wana ba évitant c'est pas des faux respect dans les faut que qui et qui fait quoi ouais. Merci beaucoup, commandant Guina Lele. Merci à notre... Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Baebele encore et toujours ndenge bomona tozanga bomba bomba pe nga pesa ba impression na sur l'artiste projet Vika Mungweli oya uti bomo kotika biso mes condoléances l'impression na weza penza nini mpona ndeko na biso projet Vika wati biso impression na ngeza que peut-être Moubamakali peut-être grand Baouba peut-être un con donc baby to biso mo na mikezo de la biso tala Mungweli même parce que il doit na Mungweli ba bango
beso mpe banani badirect lelo yana motu moko te baona beso mbango par rapport na bango. Mais nga déjà la morgue to nazali na morgue balobi ke nonde eza boye rôle avie mundori mutu opena olongola biso pena susi wana yaka pomba bokoma na modele na biso pena babeta bafanta wana donc na vie ebale na vie mundori to réalité baoyo chacun s'apportera sa propre charge. Donc biaza makambo soki na koyiba makambo na koyiba ngo nde na kikomba po dana sala ngo wana yango bebala otala video mo boye artiste otala video mo na beta type mo ba moroto na nodi nga petit mo neta petana yo do katsa baza donc yebisa na palo continue ba dibal de tango ye donc on senti que quand on joue na bena ba bilo na bango fanta ngona na yana ya pana di est-ce que autant que occasion peut rejoindre na vie mundori to yeba ke na so occasion wana te mais ba souvenir na makasi za po ma bénéfice na ba conseil yango mo ba conseil yango ni sala ma toujours un match donc ya pas na dire en tout cas merci toza awa na kati ya foire toza toujours na bobsek ya papa na biso mundori atiki biso naza awa pe na moko un grand oyo bolela ye po na domaine na ye vie na biso mundori asalaka na ye vantar mais ye apona na ye nde kolia ndeko na biso modero alingi apesa mpe baimpression na ye mpo na vie Roger Mundweri baimpression na yo eza nini papa na ngai tokufeli moto amuni baoba toperdre grand baoba toyebi te tozokozwa so moto abongo bazalaki mibale na ebale mondial bakenda donc nayebi te ngai na meka yango na répétition mais esimbaka te donc toperdre baoba ya solo mambo lobi toperdre baoba mais ata na bana oyo ya yo mpo oza na groupe moko ya makasi eyosala makasi ya na succès fou awa oza na baactrice mpe baacteur ya ebele ya kitoko na kati na bango ata moko te ozomona oyo tokoki kobimisake lelo alongola biso apangisa biso mai ya misu ya vie Mundweri na vie na biso ebale mondial si na koluka nabimisa fruit moko ata ngai nakoki tele mosu ya okoka mpo tobosana ye te nde tozobaka l'artiste ne meurt jamais tokanisaka ye na baœuvre na ye sikoyo baimpression na oyo ya suka oyo nini oki koloba mpo na biso bacomédien et puis tozala ini ebongo mpo na bala njili bazali odasuka mabe bon eza normal aza vie na bango balingai balela vie na bango na mabele mais eloka babosana ye ke vie azalaki artiste international tokokaki kolimite te mpo na commune fale toluka place moko endroit moko oyo kongo momba bakolela ye donc voilà ouais ndenge bolandi kaka cher internaute balobi ke ifale toluka endroit moko oyo tokoki kolela vie Mundweri mpo vie Mundweri azali penza moko oyo balobaka aza artiste congolais et non artiste ya bana njili yango wana tosenga toujours et encore na bana njili bozala toujours calme po tige ezolia makasi ekoliama mpe bacomédien nyonso bazalaka na njili bomeka comprendre ke comédien aza ya commune te mais aza nde comédien ya Congo fai tolelela ndenge ya Congo tozocontinue kaka toza na bato ebele mpenza oyo tosala bango bainterview CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Cher internet, na asiri tokomi na suka ya émission na biso. Vraiment Congo Gold kaka ndenge na ebisaki bino na bilengi nango. To zweli bino ba image nyonso bino mo bomoni banda na morgue tito ya na fikini. Vraiment pour na lelo to suki awa nazo senga na abonné na chaîne oyo papa mama mwana oyo ezali chaîne moko ya kitoko ya malamu eza chaîne moko te okoki kotala bana batala te bapara batala te donc mutu nyonso asabone na Congo Gold TV bokomona makambo ebele bilengi ya ndenge na ndenge bokomona bateatre ya kitoko baémission ya kitoko bino moko botala kaka vraiment merci na bino wana tokutani bongo lobi ya lobi samedi ti tokokende na vraiment
vraiment na nécropole ndenge bakokunda papa Mundweri tokozwela bino baimage wana nyonso en tout cas bokozala ya kosepela. Merci beaucoup. CJTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie.